Our 10th visit brings us to one of the strangest of the 17 principles of success, because it is the 10e visite na biso ememi biso na moko ya ba principe le plus étrange ya ba 17 principe ya succès, parce que ezali principe oyo esalaka ekoma possible pona yo ya ko convertir adversité nyonso, déception nyonso, défaite nyonso pe échec nyonso oyo ozokutana na yango kobanda lelo ti na reste ya vie na yo. Oui, principe ya koyekola na nzela ya bapasi esalaka ke ekoma possible pona yo o transmite ba échec na yo nyonso na ba faute na yo nyonso ekoma atout oyo ekoede yo o atteindre réussite moko exceptionnelle na futur. Na ebandeli kaka ya visite oyo na souhaité na benda attention na bino na fête moko important oyo ekoki kopesa yo possession moko immédiate ya fongola ya nyonso pona kolonga, à savoir que attitude mentale positive na yo ezali le seul moyen par lequel okoki ko convertir ba adversité, ba défaite pe ba échec na ba atout. Ezobima ndeti intention ezalaki que mutu nyonso esengeli a expérimenter ba adversité, défaite pe même ba échec comme par ya méthode ya nature pona ko discipliner batu baye kola ndenge nini ya kozwa possession ya makanisi na bango. Kasi papa mokeli na sagesse nyonso apesaki moto nyonso moyen ya ko convertir ba expérience oyo na ba profit moko ya valeur makasi oyo ezanga prix. Moyen oyo ezali privilège na biso ya ko maintenir pe ko diriger attitude mentale moko positive. Despite the benefits which we may get from adversities and unpleasant experiences of every nature, no one desires to meet with these experiences. Échec to défaite ezali lisusu mabe epai na ngai na ngonga oyo ndenge ezalaki na ba 30 années ya pasi oyo eleka tango nazalaki koyekola makambo etali ba échec pe ba expérience ya mabe na université ya monene ya bakudu. I would be something less than fair with you if I had neglected to tell you that my greatest blessings came from my greatest adversities. Na kokaki kozala mosika ya kozala juste epai na bino soki na neglijaki koyebisa bino ke ba bénédiction na ngai ya minene koleka euta na ba adversité na ngai ya makasi koleka. Kasi ba bénédiction oyo elingaki jamais ezala reconnu epai na ngai soki na yekolaka vérité te que ba adversité to ba pasi nyonso ememaka na pembeni na yango graine ya bénéfice oyo kokani na yango oyo ezali même herbe to nzete ya moke ya visite oyo ya lelo na bino. Une fois que ou apprendre que ba pasi ekoki kosalama pona efutaka yo ba dividende to ba bénéfice, okozwa habitude ya kolukaka graine yango oyo ezali bénéfice équivalent na chaque expérience ya lolenge oyo ozali kokutana nango. Boya nangai elongo pe na kopesa bino ba quelques exemples oyo ezali ko prouver malamu que ba échec, ba défaite pe ba expérience ya mabe ekoki kozala transformé na escalier ya mabanga oyo na likolo na yango moto akoki komitombola na niveau ya likolo ya accomplissement personnel na ye.
My first illustration concerns a man of whom you may have heard, and I have no doubt you have eaten some of the food which he produced and marketed throughout the nation. 1. Illustration to exemple na ngai ya liboso ezali ko concerne mutu moko oyo bokoki kozala esi boyoka sur ye e na koki kodute te ke esi bolia quelque biloko ya biloko na ye oyo aproduzaka pe atekaka na kati ya mboka oyo. Ezali comme résultat ya adversité to pasi oyo ekokaki ko stopper ba vocation ya batu ebele. Moto yango ezalaki Milo C. Jones oyo azalaki na ferme ya muke pembeni ya Fort Atkinson, Wisconsin. Esika azalaki ko gagner vie na ye ya bien titango akomaki frappé na double paralysie oyo eprivaki ye portion nyonso ya nzoto na ye excepté cerveau to bongo na ye. Na tangu oyo ya adversité to pasi na ye ya monene koleka, Milo C. Jones asalelaki bongo na ye azwaki kibokonzi likolo ya makanisi na ye pona mbala liboso peut-être na vie na ye. Epe kouta na makanisi yango nde ide ya kobokola bangulu pe kokomisa yango ba saucisson ya mike eyaki. And on that same farm where previous to that adversity he made only a na même ferme kaka avant adversité to pasi yango esika azalaki komene kaka vie moko ya simple amonaki graine ya bénéfice ekokana na adversité na ye oyo efutaki ye en compensation pona kobungisa esaleli ya nzoto na ye. Pe amonaki saucisson ya ngulu ya muke komemela ye fortune ya munene. Eza kokamwa te que très souvent batu bazalaka abattu par échec to défaite avant ba apprendre to bayekola que bazali na makanisi oyo ekoki ko maîtriser ba problème na bango nyonso. Isn't it strange why Milo C. Jones did not discover the little pig sausage idea while he had a sound body? Ezali étrange te pona nini Milo C. Jones a découvraki idée ya saucisson ya mike ya ngulu te tango azalaki en bonne santé. 2. Illustration na ngai ekolanda ezali basé na adversité ya mutu moko oyo biso nyonso tokoki koyeba po azalaki président ya États-Unis d'Amérique et kombo na ye ezalaki Franklin D. Roosevelt oyo azalaki frappé na polio na ebandeli ya vie na ye oyo edétruisaki utilisation ya makolo na ye. Olie ya kovanda na coin ya aveni na kopo moko ya muke na makuta ya mike ndenge ebele misusu balingaki basala na se ya même circonstance, Franklin D. Roosevelt a transmutaki to a changeaki nature ya pasi na ye ekoma résistance moko etondisama liboso ya pasi pe amimatisaki ye moko likolo na position ya likolo koleka oyo ezali disponible pona moto partout na mabele oyo. Azwaki position yango pe agardaki yango titangu akufaki. Agardaki yango koleka ba président nyonso baya avant ye. Verily, I tell you with all the enthusiasm at my command, that you may find in your adversities the necessary... Na pwelele nyonso, nazali koyebisa bino oyo enthousiasme nyonso ezali sous commande na ngai que
okoki komona na kati ya ba adversité na yo défi nécessaire pona ko inspirer yo okende vers succès to kolonga na lolenge oyo okokaki koyeba jamais sans ba expérience yango. Nazali kopesa likanisi te ke bolukaka ba adversité to kozela okutana na moko na yango, kasi soki esalami bongo se rappeler que okoki kobanga yango te. Et au lieu ya ko balusa makanisi ndenge ebele basalaka, tika na pesa yo likanisi ke yo zala différent pe convertir yango na ba escalier moko ya mabanga oyo likolo na yango okoki komata na place nyonso na vie oyo oetablisaki yo moko. 3. My next illustration is based on you and all the adversities and failures you have ever experienced. I shall not go into detail 3. because I do not know. Illustration na ngai oyo ekolanda ezali basé sur yo pe ba adversité nyonso pe ba échec oyo okutana na yango deja. Nakokende na ba détail te parce que nayebi te pona koki koyeba te ba détail ya lolenge nyonso ya ba expérience oyo bokoki kozala esi bokutana na yango. Kasi oyo nayebi mingi na memeli bino na visite oyo moyen oyo na yango oki ko convertir ba déception na yo nyonso eleka pe ba adversité to ba malheur to ba pasi na ba échec na bino nyonso ekoya na futur ekoma graine ya bénéfice équivalent to ekokani. Okoki kosala yango na nzela ya simple procédure ya kozwa pe kotia na misala na yo ba 9 principes ya kolonga oyo na utaki kolobela bino liboso. If you do not remember these 9 principles, write to me and I will tell you how to get copies of them. Right here, may I remind you of the greatest... Soki oza ko se rappeler te ba 9 principes yango komela ngai pe na koyebisa yo ndenge nini okoki kozwa bakopi na yango. Sikoyo awa nakoki ko rappeler yo importance munene ya kolanda principe ya attitude mentale positive parce que oyo ezali principe oyo bokobanda kozala na besoin na yango mingi pona ko convertir ba expérience ya mabe na ba kapito to ba atu. 4. Illustration to exemple na ngai oyo ekolanda na kokotisa na kati expérience personnelle moko très intime ya ngai moko oyo ebandaki tango mama na ngai akufaki. Nazalaki na 8 ans. Nayebi ke pona moto nyonso kobungisa mama na n'importe quel âge emonanaka souvent ndeti perte moko irréparable oyo epesaka ba bénéfice moko te possible. But even in the loss of loved ones, we may find that there is a seed of an equivalent benefit. Kasi ata na kobungisa bato oyo tolingaka tokoki komona graine moko ya bénéfice équivalent. Namonaki graine yango na moko ya batu les plus merveilleux na yebaka jamais. Tangu papa na ngai amemaki mama na ngai ya sika na ndako. Ezali yende a inspiraki ngai na mi préparé pona opportunité oyo esengelaki na zwa plus tard na vie tango na kutanaki na André Carnegie pe na zwaki epai na ye commission ya ko-organiser première philosophie to mayele pratique ya réussite personnelle to kolonga ya moto.